Elle est fortifiée de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa yete o. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Nana troublé au mon amour. Bonjour na bino nyo soto bana Dublin. Bonjour Diamant Noir lelo na mboka na bino toye. Toyeko tuna ka basango mboka ndenge ezalaka to tuna ndenge nini vi ya awa na Dublin zali na Irlande. Toye pena toza epai ya Eloson TV. Eloson TV bolandaka ye bo sepela carte limitée Papi Leroy mutambo wa muninga na hote so tolobi te ba sponsor ya Diamant Noir bangwana pena o basimba ya Diamant Noir ofandi bomoni bilanga ya héros. Merci nos carte limitée. Bolanda biso na mituna auto tuna to pesa réponse ya émission auto salaki mabala pourquoi zo vanda te na poto pourquoi mabala zo vanda te lelo tozui mwana mobali journaliste pana Dublin mbote ya Diamant Noir ande na ye boya mbinga na sipeli bozela merci boyoki déjà toza lelo na Dublin toyeko kutana na bandeko na biso tozana ba confrère na biso ba consoeur na biso mais lelo toyambi confrère na biso oyaza a na Dublin journaliste soko ye vraiment bandeko nyonso o alinga leka na Dublin bengaye Eloson TV so beti na Facebook na ye okomona yo beti Eloson TV journaliste na Facebook soko ke na YouTube obeti kaka na YouTube no beti Eloson TV info. Donc wana ozui ye moko penza et puis numéro na ye na bandi to tiango na se parce que azana ye journaliste pona koyamba biso auto uta libanda. Merci na bande konyo so ndenge bo fandi poto tuna mo mituna ndenge nini vi awana Irlande et les kaka to bandi. Bonjour Eloson. Oui, bonjour ma sœur Diamant Noir. Azapsena nanga bien de moninga ka boy donc on a vu Eloson TV en personne. C'est ça. Merci. Tolingi tozo matango poto tuna mituna ndenge nini leka awa déjà to bandi ndenge obandaki media. Obandaki ndenge nozoki idée na ndenge nini awa tango vandi mamola mwika na tongo lobi. Ba journaliste bazate to baza ebeli to bazate to ba osala bien te nga Eloson na bandamba. Bon, merci quand même la question là parce que moi je me suis peut-être dans la rien juste question et na mutasir. Aujourd'hui Dieu a fait grâce que na kutana ma concert na Diamant Noir. Je dis merci quand même na quoi. Question na rozwa que mutapesa ngai guana ko ça guana c'est trop dire. Et là on se solo rozo botama nango oko changer ngote. Ne tout à maman nzamba ebi destin mutu na mutu ngezali. Alors Eloson TV ateke na vandika na misimbo na somi na kosana ko somba caméra et na yekoli ko sa montage te zaki bongote. D'abord na ba yaya ça veut dire ba mikolo ya kiwi na za ko mona na mede ba osa musala mais conseil apesa nga kiwi te pour osala bien pe na temps futur na ba temps futur et ça bien il faut avoir une bonne formation. Ça veut dire il faut que na ba centre de formation ça la formation et ko aider. Alors idole nanga yo be na bato na apesa pesu pour ça mena osala ngo apesa na courage sous en Irlande wa et vous allez na Irlande ezali mutaliboso apesa makasi na idée wana mingi ezali grand frère na biso Willy Mosengo o azali donc mutaliboso donc pa mba Congolais ba kota na mboko liboso bango baza parmi bango et ceux qui na libanda to kuta wana ba Adilondole et mon grand frère que j'ai salé à passer c'est quelqu'un qui oui apesa nga pe moi et puis on a un centre où il y a une formation à la média qu'on a en France et on a un message mambongo pas bien que visa gratuité mais on a un visa gratuit dans le cadre de la communauté mais ils sont mambongo j'avais fait stage formation on a tout peut-être on a ya kia on s'allait conseiller à comparaison il y a France il y a pays francophone il y a pays anglophone moi différence mu kera sona ba lona bango mais non surtout peut-être article ra ningi moko na sagi pe awa na sagi pe kuna ya ba été le roi néerlandais. Et ça peut être très important. On a mis le corps salango. On a dit qu'il y a peur de temps.
et puis na sala pe na collège awa collège na mboko na Marino collège bato ba Marino collège na Irlanda so betika na www.marino collège au mona yango na sala journalisme wana pe na sala na sisango na sala pe na ba frère et ba sœur ba collègue na biso ba collègue na kati ya collège ba mona ndeto sala pe aussi saki yango sanga ki wina sa musala me donc musala me ko pesa pe na posa na sa musala me da mingi l'intérêt ya mboko eza mboko eza sika loko eza sika makambo ebele sa mabe na malamu ezala reconnaître bato baza l'informer te alors toi tu vas informer te automatiquement biki ndo soki kozanga ko ibali wanda toi tu vas informer te automatiquement mabe ezo bakisama pe malamu ezo bakisama soki nza mazana kala na biso. Mais lelo ngai likamnena tuno mingi eza vraiment côté ya mabala parce que to sali eloko wana na ya kuya lo bakembisa o azana na Londres to pese mbote alobeli mamba mabala alobeli ki mingi basi alobi ke bibala poto boza mabe même bobalani te même chéri ka bonanda ko ende o sai banko chéra bengo bona téléphone yo ya mbarate yo linka yo yo benga rande baninga basola na yo mais yo ba benga ko yo za na tante donc to lobela makambo wana penza bande ko mibali mingi bakomelinga o Diamant Noir ndeni bino bolobeli ka bongo ndeni ya kuyela olo bakala mibali bazama be basi bazama malamu mais lelo biso to yambi confrère na ngato mekampe ko sola nango awa na Dublin ndeni ne lekaka makamba ba couple surtout ceux qui ba problème meleka bongo eleka ndeni ba couple en réalité ce qui n'a pas répondre à la question les dans le sens que na expérience na nango na bayaya na zaka na bango na bayami ba grande sœur na ba grand frère na ba papa to zaka na bango na solo ba yela kayo na solo ba yela ngai to que journaliste no ba papa c'est ngai mais moi le Son TV pour votre information je suis célibataire je n'ai jamais été marié même engagé mais un jour Dieu va faire grâce na retrouver mutu ya tout na yo parce que zo banga mettre le bina luté wana to komi merci alors potentiel na me expliquer na aussi parce que je peux ça azo répondre à la question c'est ça marié donc na sens alors les problèmes ont passé à sur bien en général on répondre en général bien justement en Irlande bon na lingina pour permettre nga mingi en Irlande pour la France ba Belgique na Europe sango na biloko musuna ke na kuta na kuta mais awa yake mo vandi bon moni awa en Irlande question ça que oui mabala ndenge za ke zo tambola bien te les zo panzana na ba 2 jours mais bali baza comportement mabe bon moni eloko wana awa en Irlande ezalaki liboso ezalaki pena liboso là c'est vrai ezalaki mais à un moment donné je peux dire nzamba a fait Dieu a fait grâce que ba prière pe média o est très important. Donc nga les a muto bengi muto media na respecter makasi media eko abengani media eko e débat e belé pour media même au niveau même président de la République abanga media cela veut dire ma bala so eko kufa ni ici en Irlande on peut dire précisément awa ezaki moi liboso cette fois-ci Irlande ça menti je suis sûr que oui to que 5 ans ngoyo babilo nga meza sauter. Ça veut dire moi ça va sur balani balani so moi que bazaki muke ba kaboni seke ba oyo ba to ba oyo ke ba yaka to vanda yaka to vanda nde bloko na mutu yango mutu esa ke oui simite pas mwana bene tant so ndako za moi ça mobala bimi akene pas parana bango bi akepa bande kona ko vanda ko ba kaboni mais ce que pena que moi si ba balani pe na mbongo penda boye pe ba basali mariage le quoi petit c'est nanga ça qui mariage na ni fille Christelle Litanda na mobile na fils Litanda ça veut dire couple sentir que oui na mas nanga girancement de moi c'est chance la vie on sentir couple moko ya makasi ya confro ça veut dire ba yeba ina malamu na mabe ça veut dire ba biloko ya ke ba 5 ans passé mais cette fois-ci en Irlande et ça on peut dire que oui nana okato maloba ndeko na ngai parce que le bi zaki 5 ans passés mais le to mona na ba réseaux sociaux pozo tala nga pe na zotala mobala tumbi moi ça bomi mobali et community moi na communauté na biso congolaise nde tozaka to lokotaka na biso makambu to commission ya biso to komika ko bomana biso to saki mission ana ke mibali mutu baza makambo mabe bazopesa basi pasi yango zo saki basi bakoma mitema mabe mibali ya poto bazo nyokola basi kopesa biso ba AVC mais lelo yo lokoza mona mobali yango tolobi eske ndenge biso tolobaki bongo eza bongo te ki bino mibali lelo na poto mobali nyonso abenga mobali ya congolais bona molimo lokuta bona molimo lokoso
kozora basi bambongo kosala ba mama be oza d'accord na yango toté na sens wana. Bon, na sens wana on répondre à la catégorie mbalo tant que premièrement répondre que journaliste c'est leur observation, puis répondre en tant qu'un homme. En réalité en tant que journaliste na ba ke wite na ba ke zape na bongo te parce que kolobaki mibala poto ngala ngaza na boya yango parce que biso surtout Afrique to ba mibali to mibali normal to jaka mibala ba congolais mais siko nga d'autre pas maître Dou Antonio mon conseiller apexanga koloba ba congolais parce que lui c'est un congolais alinga loba siko biso congolais bi non écoute koloba ba congolais to ba ke wite biso ba mangala yepe na apexanga mo abi non abi parce que ngala na za congolais tango balingala automatiquement ozonga lo congolais. Ça veut dire le baga bato mangala donc la Congo dia totila yango mettre duma bendanga matone lo kabelo sona pekisa ko parce que même le Nigeria zo balingala okoy baté chinois zo balingala oy bandeni chinois ko ba momuke pone longi ben Nigeria ba momuke pete pone basili mais angolo be zambwe be togolo be ivoire ko balingala oy baté sur en réalité mon page on le biwana que baza bazaki baza maboko makasi ndelo bien maboko makasi voilà mibali na biso bali ko kabuko mabe ba conséquences on les outa par rapport à quoi les outa ke oui biloko so outa ke wite moi so bata balingani poza na deka moi so bata balingani ba parents na biso fo baza na temps ya ko pesa so za parents moi si pesa moi no conseil ke wite linga ko lakisa mobile no mabe na malamu dans le début. Ce qui est pareil, mon père mobile, l'ingola s'appelle moi no déjà iba moi na et ça moi sinon madame no abe au début parce que ça que bato so akutani communication quand on dit dialogue zo zanga entre bangombale pour moi c'est ça demi ma dialogue mais tant qu'on continue ndako alingi so dialogue te mutu so ça conséquence que vite moi ça bien linga dialogue bolinga ina très bien misibe mbongo bali makambo to continue kata ndako mabon moi ça alongolo excusez moi ça alongolo na page na première étape à mon deuxième donc première étape comme famille na première étape comme papa nae première étape comme maman nae première étape tata moi ciné maman qui nae wa boko la tata moi ciné c'est ça la conséquence zo ya alors ta ba conséquence automatiquement diable zo profiter ta diable zo profiter tango diable ko pour diable tanga lata moi si parce que moi sera bi que à côté ça diable à moi si à côté na ba porte na ba fenêtre to à côté facilement mais mobali a oya wana avec na zo tanga zo hésiter parce que mobali ça mon esprit mon bala sans esprit sans esprit au moins que exactement passe mais moi si sera à côté ici moi suis à côté ici démon est relate à partir à bana ti donc où ta na porte yanda ko liboso ti e côté na salon cuisine toilette douche pas maintenant na chambre yango ko donne-moi l'artiste ndako yango eloko on ça que va pêcher même ça à partir à dialogue zo zanga tant dialogue zo zanga. D'autres pays, il faut avoir une femme au pays Binzambe Makas. Parce que moi, je suis Binzambe, BBC. Le BBC, c'est une église qui est bango. Il y a le BBC, c'est une église. Des bango bazo baby sama kamuno parce que bazo zo oba pasteur bazo bisa bango. Jamano, OK, nabi moi so ko ba nabi que moi so que na église. Par exemple, Binzambe, voilà. Parce que l'église, pour compléter Baban, c'est différent. Mais ça que moi, c'est Binzambe à partir de Ndako. Tant que tu as Ndako, à Soukoli, à la Tibre, à côté de la voiture, à Zubis, à Zutre, à métro à l'église. À Yebi, place à Kei, à Binzamba, au Kumisa. Mais la différence, c'est que nous avons à l'église. Alors au fond du cœur, nous avons un baiser au saranate. Automatiquement, à Kenega pour passer temps, qu'on passe tant qu'à naba ninga blo mandengwa. Parce que conséquence, au moment que ma baiser ya mingi me bala au mo bala ba mo c'est pas pour tant ba boy. Bilo zo uta parce que au début communication est à la quitter. Dialogue est à la quitter. Pe transparence entre bango est à la quitter. Bazako vivre na mensonge à tous les deux côtés. Alors na mensonge moi c'est que on va la rekosa, on va la dire que moi c'est pas rekosa. Bazo continuer le quoi. Attends le quoi ils ont continué. Bah on nous sommes bien. Nous regardons Satan le quoi nous a profité. So dans na balabala kuna le pousse na muke tcha comme na porte na bina ghetto. Na ya gate na bina comme ya ma porte le pango, comme ya ma so comme na porte. So ka ça longue de un pari na kati ya porte à côté déjà terminé la porte quand on a fermé la porte à salon. Ça veut dire accompagner la place à olala. Tant que la chambre elle a une coin wana. Azotini ya noka moto na ye tant makele bande anuko matin escalier c'est tout ça ça veut dire Satan a un rôle azo jouer à ma casse
Il y a un casse, il y a un frère, un sœur, on va chance na ko bala, biso to na nzela to jino ba chance ko bala te. Ko permettre que moi sinon za na kanda, il y a le casse. Parce que moi ça va être moi ça t'attiserait facilement. Attiserait facilement parce que moi sinon ponga la ba ke oui, le so na maman ba na loko parce que c'est na loko maman ba ke le so moi je na ndako. So ko sentir que moi sinon na problème ko ningatala na kanda. Tapé aux ans kanda mais faut sola na maman. Omoni moi ça ça maile ndine olinga asona mobile na ya kisamba na mtema. Mais moi si quoi que soit na kanda surtout mobile so biko na faute ou en erreur que ça aux na tout. Oh moi ça tika na ndako. Oh na bala na mbongo. Oh na bala na ba or na mataka na hélicoptère. On a cette tanga na kanda. Soko luki o dialogue o luka o arranger situation ngote. O ke pe musala o se ba bêtise na musala. Et comment luka noko tata moi c'était moto ko partager ndema makila nzoto. Ye mutema ne une bien te. Mais siko likambo yo o bino mibali bosala raneti awa na poto deto loba même na Afrique ezate. Na Afrique to bi ke moi si avant na ndako ngobala ke likambo ngaye na ngona ndako bala bali. Mais na poto komi tolanda ki ponga na loba ki en émission bato ba musu ba boyango mais ndeko moko azosa video na éviter so yo mona ki ngote me aloba bande konana ki chasa botane na onyo comme askangi liputa to la zosko basani. Est-ce que ndeko wana sa ki malamu teza mabe pona bino mibali. Bon, ils en ont des volets. Ce qu'ils allaient que à l'époque, tu vas prendre sur la porte à l'époque où on a pris un Zahir. Donc c'est normal dans le sens que à l'Ukandeni à Zolo Anzoto. Mais ce qu'ils ont que d'autres peut-être que oui, à l'Osalango peut-être que oui, à l'Uka peut-être a aidé moi sinaï. Puis moi sinaï bien empêché, bien maladie, bien abîmé, bien occupé d'autres choses. Mais ce qu'ils ont que oui pour la souffrance. Tika na lati puta bongo nenga osoko sana bongo nzamba répondre a otali sepe chemeni ni a olaxé ya bigete nzeno za yango nzeno ngote a olaxé eza facile la olaxé si relema solo penza ke oui a osala ngona lobi yango bien ce que osala na anglais ke oui ya loko nzoto peut-être d'autres on ils en anglais mususu mais ceux ils en anglais que oui moi si naza malade bien azala malade bien ça empêcher le mot ils en cadre ya ko aider moi si naï mais ceux en anglais na cadre que oui moi ça le bien ceux qui a sali boété parce que le qu'on a mon même na Paris moi et le Son TV j'avais raconté trois personnes que moi ça peut alors va na téléphone quand sona moi sur la téléphone coup tu le moi ça to bien naka abenga ku tunga sozi problème et ça que oui alors que oui pour moi na zonga na nda foya na mille atangele miliki atangele ba biloko mo ebele wana ngai na permettre ki ba biso pesi lo ba barate na permettre ki ko kena mo mbali wana ti na shop na magasin ko somba biloko pe moi ça mo bala pa zonga na zole taxi pas que neti na ndako abina ka papa so to monga taxi na pesa ngo taxi mais pour so pesa na maboko akozo metro akolia ngo ta peut trouver un makolo donc moi si a pesa obligé que oui avant il y a donc moi ça va tailler dans le colo avant qu'il y a quota faut make azra si que oui aina biloko na maboko pe biloko za maboko nini papa a fond la porte il faut tina ne moi na ya donc moi na kitina c'est moi na téléphone la maman oui j'ai ça il y a qu'est-ce qu'il a amené ça mais c'est vrai wana histoire ngamo na viva wana sikoyo biolingo bakebana basi siko bazonyo kola bino mibali donc wana za histoire ngana mona ngo vrai mais sikoyo mona moi sitango ya mon bala apesa ki langage nae siko tango na koma sur place pona moi soit acceptanga parce que mina vana na France na parité c'est là où acceptanga ki nakuta nae akuta na ngai ameni éclaircir ngai tango éclaircir ngai et là où j'ai compris que mon bali a na faute ça veut dire bana ala boti sa bana mobile soka azana bata msuna mo 50 soka bimi a préféré soka bimi amile la kuna amisa el makameso kuna soki aye akakola kolala siko moi ça peut-être que pinso que oui o matasu na chambre to la kana kiti do akomo la kana kiti tu vois atena kiti tant so profiter pe kaka te libanda condition donc à chaque moment musala ne moko boya penti ba pesa mbongo na ye mais na ndenge mbongo na style là moi ça est batté et ça m'a eu 3 fois c'est ça que la femme avait décidé d'autre part et ça me balé musu ba ça la basi mabe là c'est vrai ba ça basi mabe mais na lo bagala ba jeune garçon musu que oui moi sur boti na ye
Ce que pour balayer, tu peux balayer, mais tu as ce beau cabana, mais ça, on a moins à quatre. Mais vouloir ou pas, ex na yo, vouloir ou pas, à bénéficier de ce moment. Et ça c'est normal, on bénéficie nango. Vouloir ou pas, on peut savoir non bon personne plus moins 500 €. Mais muta ko protéger maman maman eza mamati. Maman ka mutu fazo mbongo wana. Po maman ko yeba atande ngeni na bité maman faza ka muta liboma. Mais so za mutu na maina makila iba ke mwana ngafuna sawe na sawe na sawe poza ya mwana. Mais siko likambu ya kolobaki basi ya poto bazaba AVC. Siko diamano pa baki siningi ya kwela lobaki mibali ya poto bazaba AVC ko lo bani ni moi commentaire na mukusi te na place sans mentir là c'est vrai sur 100% 75% basi ba AVC ici yo mibali te non ngamona za na expérience nya ba yayo o to kundi ba yayo miso bazana ba hôpital ba papa bazana ba hôpital on commence Paris 46 places na kenda ko tala ba on ba pale alongwa ndaka moi ça évacuer akoma pala la pandeko ana chaise roulant Moussou na Belgique, Angleterre, n'en parle même pas. Awape na Irlande, n'en parle même pas. Donc, Bazali. Là, c'est vrai. Donc, ce sont des choses que oui, ils ont arrivé. Et on a vu que oui, soit on a moisi, on a ndako. À l'ongolo, na premier niveau, qui sont à deuxième niveau, danger au côté. Et ça, déjà danger. Donc, l'ingo, ça la moisi, moi, si femme, on a cause à mère à minae. Ça veut dire, avant ça, les locaux, avant les canins, azo bengayo, azo solanayo, faut taper au fond du cœur. Mais faut yo linga pour moi ça bon. Muso kuta bena ke balingi na bangoye. Mais aza traumatisé par famille. Famille bana monopole ko sakante devant moi na bango. Mais famille wana yom to pesa ki mbongo libala. Ba tche mobile devait faire accompli condition bala moko. Ce sont des choses qui arrivent. Yango le mona so moni jeune garçon mo mangala. Abali mundele. Na mona na mabete parce que so kutima mbalo wana agospike pe histoire ya viva. Ah mozo kanzeke pa mundenda ozana kimia. Te na ba bongo te sens que mozo te bala ka biso so ba congolais ba ka biso so ba angolais biso so ba congolais Brazzaville. Nzo kande kondi quoi. Mariage ezana na frontière te. Okuta n'importe quel moi ça dépend de moi so kuta nae parce que ba yam so to mona mbuka zana moi c'est étranger mais so kuta ndako nae façon moi ça azo ko accueillir mo ba nae na ba respect considération laisse tomber pe ba so la langue musu ba so la lingala te ki kongo te chiluba te ki ntalu te ki mbala te ki bangala te ba so la français ou bien so la anglais ou bien so la monoko na bango. Donc en bref pour na basi et ça là que oui pour na ba AVC là c'est clair si ko ba AVC on doit trouver par rapport à quoi tu n'as question pourquoi ba mbele ka ba AVC ils ont par rapport à quoi na lo bango un homme doit avoir l'esprit aussi l'autorité devant une femme l'autorité devant ta femme, c'est ça que oui ne faut pas être dictateur devant moi ou devant bana. Moi ça va être moi ya la kisaye ni réalité vie ça pour conduire la vie surtout le temps futur ndeni ko orienter mais moi si ce que zo yo yo c'est kalingi mais moi so yo ke la c'est kalingi te ça veut dire so moi ça la boy so ça la ngote mais yo mo bal so enfants ngo comprendre na ba na moi sinanga ke sala boy copine nga sala boy sabo moi moi so atuninga ke atuninga bien mo bala nga to za 5 ans ali ngo bala ngate nza mala to mbale pa yo lukanga ayibisanga soir abetele ngai nzokande tiba vanda 5 ans wana mobala konta 5 ans mobala konta une année parce que 4 ans wana il y a infidélité à moi si mais moi ça a compté 5 ans na tuna moi si oh te ezaki na pas maman l'erreur au sac on répète encore 4 fois parce que mobala minute azo compter que oui tant ça une fois a compté 12 mois. Tant ça une fois, 12 mois. Au sang une fois 12 mois, 12 mois, 4 mois et 4 ans. Donc on va compter une année pour une fidélité. Donc on a bien on va dire bana suko bolingo bo bana ko banda. Ndoto so bana mwana moko. Siko bisangai. Donc rôle et AVC ils ont joué rôle. Mais siko les premiers que bateau va accepter rôle, va accepter AVC et zo bango ils a ndeni par rapport à quoi? Ngana na mwasi na ndako ma femme commence à me tuer. De maltraiter de façon moko pena que oui ozo mona pe que ndako eza yo ozo futa ba gaz ba kura ba nini mais ozo en espérance mais les banaso côté na ndako
Cela veut dire, moi, si nayo, aza protégé par mauvais esprit, Satan l'a tué. Si yo so na esprit moi peut-être bon Nzambe, a mon aote. A mon aote. C'est ça la conséquence qu'on a que basi ba tomber que wa ki basi ba tomber ba victime que mbale ba zo ba verser parce que moi si mon bale muso aza fan, mon bale numéro 0. Muso eza que oui, papa na lela ba na neko sakanate. Surtout moi so ka bi de que oui papa onenga za boy alinga ba ne mingi makasi akokende te. Place à resala boy. Place à resala boy. Nous okande muto aza le bon berger, c'est Dieu. O abate la biso ba biso bana na pas so maso za Nzambe. Quand c'est ba verser ngana ngala ba ke wite, ceux qui pena mboko ezaki pena eza libre. Bato azora verser ngana na préférer na beta bango ba fimbo. Parce que pourquoi dans la katandaku ozo souffrir, on va no calme. O te la limite parce que pasteur diamant noir soka ki kambo akoba ke pour sali boy. Pasteur diamant noir Gisèle umba za na katandaku na mobile na ye. Bango bana dialogue, bazana bonzambe. Mais nga siko souffrance ça vient dans souffrance ndako pendant son nom na diamant noir tena garder silence. Tena garder silence. Na linga lo batana ko tena kata cercle. Ou bien on linga lo batana ko na kena hôpital. À tout batno sur AVC en réalité muto to bela AVC que ça soit comme ndengeni yo nzama salika sabiki mo ba sekele tikalaka. Bo te sola nguba à côté sola mikate. Bo te sola ya mbisi à côté sola ndunda. Ça veut dire que moi bon muta fait tout temps bo sola na ko sola ma solo mingite o comprendre que abimi na déjà. Donc ça na couloir ça abimi dans la couloir. Donc bo so nini mo côté. Donc conséquence ngona que oui bato ba AVC ba zo ba AVC et ça na bato ça que oui moi ça comprendre il y a des choses alinga ka mingi ou bien alinga ba na mingi biloko bi balé ce que moi ça comprendre ngom balé et s'il ablo donc kango awate kango awa wana côté ya mibali lelo boyoki ke to yambi pe moi mobali bolo bateke diamant noir yo kaka bana basi ba côté la bana basi lelo to yambi ndeko na bino mobali o aza journaliste na biso awa na Dublin to bandeli na Irlande ye mutazo expliquer bino ndenge nini ezoleka na kati ya ba couple kota basi do basi pe baza na faute na bango mais tozo kita na biso poto chiter to si émission to ba difficulté na yo déjà oyo zwaka na musala po na ngana to na mama bale za mulai po na mono zolo bango bien mais photo kata po na ngonga yebika to kimaka mbangu na heure. Mais difficulté nous avons na musala oneti bo lobby tango silisi ofandi lo zine ila kosima. Bon en réalité musalo eza musala soda ça veut tout peut arriver. Nga sala c'est ça classe nanga ya CCTV operation system musala sécurité à CCTV ça veut dire tout peut arriver. Eza comme on a ndako au vandika bo gaz demande exploser mbala moko tant sur occasion quoi que gaz la koto et mina koto donc tout peut arriver na vie na biso donc na kati musalo be convenient ya ezo ya ebele mais teme za musala olingi premièrement na zana pour na diviser batu sur là pour mettre les gens ensemble pour nous faire comprendre. Pendant le babien que quand je fais mes émissions là-bas, que oui, t'es makamna le bako, ils apprennent à binoter. Ils ont conseillé même nangai. Ils ont conseillé même sur mes parents et conseillé sur ma famille. Parce que la famille n'a pas toi bas santé. Toi pas ta masumu. Ça veut dire tous ces mélodies na famille nangai. On a le bako ils apprennent à biso nyos sur na katia Irlande là. En général, bah on Hollande na Europe. Bah difficulté monsieur que nous sommes monsieur Sili. Sans qu'avant na ça même analyse c'est à gauche et droite. Positif et négatif. À ça les analyse selon le quoi yini de combat mutwana yoki ango ou bien cela monique mutwana na progression mo pas à réagir. So ko réagir on a sens que oui, à réagir na ndenge nae. Mais soza muto on ngaba base. Soza muto ya na musala media na lo yenge kaka na ko tsaka bongo o bana poko cha barando na batu ko na po luka o so na batu. Mais so ko bi déontologie musala journalistique ndenge sengaka. Automatique autant là que oui papa que oui tout peut arriver quelqu'un peut venir donc au salle émission ba tangi pe micro quelqu'un peut donc tout peut arriver na kati no sala donc eza misala mo eza na ba ni ba bengani eza na ba convenient belé mais tant ya au sala on a suka ba to nga ba zasko
Diamano a saqué émission Papi Gen nous les tambours ko simba stali boy bango ba journaliste te pourquoi ça boy ba no vana bazela Diamano tant que journaliste to zela à répondre nini réponse na o répondre bango o répondre bato o répondre bato excusez-moi ndé ko sala siko ba comprendre au moins te que a landi ko tumakambo na te akeka donc atemika na musala na ye et ça quand je monte la classe moi la classe professeur appelle sa cours maître appelle sa cours moi moi tu as des zones na classe maître musala zaranine et ça a deux choses ce qui peut sauter dehors tant que vous avez libanda on sait tant que libanda au 4 pour enseigner on continue à enseigner ça veut dire Allah ça veut dire je suis là pour enseigner donc donc on a cadre ça veut dire que ben comment tu te langote ben nous sommes na thème na fingi maman na yo a fingi papa na yo a chrétien ta musu famille na yo a chrétien moi na yo nous sommes même ça chrétien même na yo d'autres pas ils ont joué rôle au sein na ngai massivement ta vis pas bien en hôtel manine mutu musu za complexé moko boye ne loko moko boye si quoi beto ka kinga na ya kala na poto 20 ans 25 ans oui biso le scientifique to ba et ça que oui au côté na accident on a tellement belé surtout les rappels sous bien ko travailler na 6 places même na mboka to na no bi donc raisonnement bato na biso za na bango so bien ngo on s'appelle des abos conseils gratuits mutu abika za chroniqueur ou bien chroniqueuse c'est mieux d'avoir aussi des conseillers privés o za ki bato ba habiter boye bani ko ça na bango ne physique ta 5 6 ba conseil dans l'ombre OK ba conseiller comme ça boye pe ba na kati ba za ba moi des personnes ba zapper dans les domaines parce que ba conseiller na kati ba ça que ba jouer pas je rappelle rôle ya ko ba loi ya mboka wana et ça pour nous protéger peyo parce que mutu mususu jalousie ya tellement makasi jamano aye karate na poto et comme boye ndenge nini akia yo wazo ki États-Unis a uti kuna zongi akia Angleterre combien de journalistes na ba comme Irlande te le diamant noir Jaouma yona ya Irlande to ça que mission to na osaka mamba ya billet tout monde na rubenga opesa sango donc bref ya ngwana souffrance na biso na osenga pe na souffrance na bato sa média tout peut arriver na média mais il faut avoir sagesse et puis maîtrise pour muto ya mboye bité tango zo ya mba tango so na 100 personnes sur 100 personnes na 80 personnes ba inakaye mais à partir ba question opposée na ba réponse à nous répondre et ça tango so na 80 inake ba diminuer ba comme 40. Merci beaucoup tokomi na biso pena na suka émission de Tolobaki Papi le roi quartier limité Corneille Makani oyo ki ba répondre na ba question surtout oyo batu bande ko batuni balobi po nini mibali balobeli ka basi apoto baza mabe balinga tendresse et po nini bino mibali apoto opesa tendresse ce que ngolo ba soto bito tout na so to keso musika mibali apoto bapesa tendresse ba pekisa bino tendresse moi tendresse omoni eloko mo eza na observation na analyse nous surtout na eza mambo au départ tendance c'est comment le connaît départ nani non eza mambo au départ eza mambo au départ parce que omoni départ ça veut dire bon continuer faut tenir ces à limite tu na début ça toujours moi bandi après. Oui, non, oui, je sais. Ça veut dire, dans la bigatée, oui, na départ, parce que vous bandez la bio tendresse, on a déjà. Puis il faut continuer. Mais na tendresse, c'est beaucoup. Bon, quand ceux qui m'ont kabani, à moi kabani mabe. Ceux qui m'ont kabani mabe. Ça veut dire entre nous balais, ceux qui m'ont quoi kabani au chamato et libanda. Ceux qui m'ont qu'on a bino à longo, les moulins la place n'est à tiem musus. C'est là où, place au monde m'a kabani comme un bon. Aussi moulins à laisse-moi t'inquiète. Il faut que je me repose, il faut là. Mais azana pose ça. Il y a tendance wana, il y a caresse wana, ma cause on nini. Parce que yo ebi que oui, ils ont regardé diamant noir. Après un sima au hotel, ache mutu musus. Pour pas tout musus parce que c'est un thème, le quoi on a payé un zaraboui. Diamant noir c'est un gars, ils ont inventé, un zada mutankele. La personne de tokuta, to lingana no zombale. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Ce qui est que katani, pendant que katani, moi c'est katani, la plupart c'est katani à likambo. Il faut la sentir, si on a fautif dans likambo, na lukayo.
non ote mobala so baza yuma te tango so yebi dawana nga so na mama nga yebi même baba so na bimina bango ba ex na ba bi ke oui elo so ça les problèmes ayaka on dit matin ya nena ovana pena mabe na vandi wana parce que na lingi nini parce que na bité lobby Gisèle Umba Diamant Noir akoyede ndeko nanga ni loko mo boye connaissance ni kamo boye on ne sait jamais. Peut-être le mo ko ya pe grave mo besoin até ata comme le gars son comme ex na bien si mais salanga mabete ezaka mo be compassion mo ya mo so maneza la kaka mais te lingi ka mwana te voilà. Donc système ya kozala ke wiki ils ont joué rôle il y a infidélité pose des rôles kolongola muninga na place yo boyo kana ki dans les premiers jours au tche mutu mususu des personnes utara infidélité amena tu viens demander pardon encore le koana surtout le koana au salé kobo na mwasi na mobali mususu alors zoyo senga pardon oluki mo ba serre moko boy na mona ngode na sina mona ngode na Belgique oluki ba serre mo boy ba someli ba na damage ba lié na restaurant ba nini en même temps ma solanga samaki 2 jours passés serre ce que moi là parce que ndaki apesi ba serre na ba oluki ba corrompre parce que mobali wana so no tala mobali wana c'est un grand frère moi senga pardon OK moi son pas longue 2 jours à Kenda. Par rapport à quoi? Cela veut dire que l'on a la place nae, place makamone botaka. Kozanga tendresse. Mais na osenga la bandeko, tendresse c'est très important na moi sur alingango. Parce que moi je me souviens que oui, soka abi alingi tendresse. Mais na tendresse alinga tango zo pese yango makansine. Donc il faut l'esprit à moi c'est dans la tendresse, on sait que c'est la tendresse on a té. Et ça comme ça so fa mai zo chaboy. Au Canada, on va avoir des choses parce qu'il ne fallait pas vous pas. Donc ça c'est un donc tendresse, ils ont joué rôle na kati na muto, ils ont senga azana fidélité na aspire. Donc fidélité à libela ya mutema. Azalate. Merci tokomi na suka penda bino nyonso obolanda kibiso merci na bino sika nyonso bozwami bande konoso ya France ya États-Unis partout nde to ba toujours Diamant Noir tokutana bino lobby vraiment na États-Unis. Allez. Na lobanini. Opesa mbote. Ponga na pesika mbote na opesa bandeko oyo ba soutenir ba sponsor ya YouTube ya Eloson TV. Vraiment Diamant Noir lokwa zaki na mboka na bino grâce na bino Eloson na yambinga penza malamu mingi yango photo pesa bino quand même mbote na Diamant Noir to pesa bato bele mbote te na otanga ka mibale poso na tangi bino soto moyente to bengi mama Sylvie Matabisi déjà to pesa mbote na les 7 papa Gigi Bakwana donc Bokwana pardon to pesa bino bambote belé na Diamant Noir TV pourquoi pas Justin aussi pourquoi pas Willy na maître Adou Antonio Eloson TV na komi na suka o na zaki na ngoma question esenga ke wito senga merci na Diamant Noir pona kopesa nga micro na ko tanda micro na yo ba question mususu na bi ke tanto kuta na zebele ya ko faire développer na zaka pena tempe na olinga ko loba pour makambo passer misu na kati ya communauté awa na ko senga na merci beaucoup na vous avez dispo na ko senga na bandeko bolanda émission mingi ya Diamant Noir TV boye ba makambo zo passer émission éducative émission éducative émission distraction baloba ki bafinga ki yana tante Diamant Noir conseil gratuit il faut linga que tant ça émission no papa mo mukolo avant de azupe temps Rolanda maman otu musaza fatigué mais akata moi 10 minutes c'est très important et ça commission ça ko ça évangile moko boye et ça quand nzamba atchelore loko o ya chaka ba pasteur wana chayo mbala moko to pe ça évangéliste mais bato ba ko luka base tout le monde a payé bébé en fait soukaka. Donc rien à commenter. Merci na notre sponsor équipe Eloson TV makasi na senga na nzambe ngana bino peteli wa mutekaba bino na senga nzambe pesa bino 95 ans. Ba âge beaucoup maintenant 95 ans parce que na poste na bino. Maelo na o na zoloba, on se nazo s'exprimer boy et outi n'est pas na bino. Les sages et les plus sages par Gibokwana. Mon père et je respecte la considération des lois et des prêts par Gibokwana. Aussi chef suprême Lambik Dior pas Lambik Son. Ce qui m'a conseillé était peut-être dans un part. Aussi, maman Sylvie Matabisi, Babi Yokaka, Bendele. Merci. Merci, à très bientôt. Restez branchés. Bye. Gisèle Umba, Gisèle Umba, Colina Naya Diama,
Gisèle Umba, nana troublé oh mon amour. Merci. Gisèle Umba, diamant. Merci. Gisèle Umba, diamant.